ezalaki malade nini? Mbasu. Keba na retour à l'expéditeur. Pour zouango même ya munoko po ba lèvre on a mené kangama yo. Butu mobimba lokola bebo ya za malade. Pasi ya mototo ya libumu. Kobela nanga na bolingo lokola bébé calcule komi ya pédiatre. Aina komi lokola Georges Koshi. Azolela Pokémon douleur resangani émotion. Son éminence maître Kazi na likolo ya avion. Anga na ye bakite na bolingo na kokoma handicapé. Nandima kate qu'un jour amour de kosimbisa. Kumbela, mama kumbela, cheke kumbela, mokili, kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokili, trésor de la presse, trésor ma cour. Kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokili, kumbela, 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 trésor ma cour. Voilà, chers amis de la télé, merci pour vos aïeux Belel Bossaba TV Nabino. Le prince de la presse, au trésor Mankour, toujours système handicap. Ndika Ngoye, Awa, Kiti Awa, Toza Awa, Bozo Monaka, Star Nabino, Kalamik, Tobomona Star Nabino, O Toza na plateau. Donc, Toye, Penda quoi. Donc, Kumbela Mokili, Kiti Nakata Mabele, trésor Mankour, Toza Awa. Avant d'attaquer nos stars Nabiso, na Fanny Staff, tout va massa, tout va soutenir Kumbela Mokili, quand na système. Eric Tente, Alain Kembela, Bamassa tout, donc Freddy Matete, 0 échec. Bozara toujours, Wana, on a beau sanité, Gilles le Bourgeois, donc Bozala Rawana, Salim Abanews, donc Oli Joe Star, donc équipe staff Mobimba, qui paye à yo quoi, donc Bozara toujours, on a écouté la musique à tête, on a déjà na star la Bissamboka. Yaya, bonsoir Yaya. Ouais, bonsoir le prince de la presse. Trésor Mankou. Afé Munzula Zolandayo, donc Batutu Baolandayo, Papi Munzula Baolandayo, donc Aurélie Mokwangele, donc Star Nabino Yeyo. Alain Kembela toujours Bazawana, donc le big manager Alain Kembela depuis Parigo. Afé Munzula les Danois depuis Danemark. Je salue tout le monde, mes compliments. Evan Jolandou Kembela parmi nous, donc depuis Parigo. Donc rien à dire. Entrée Angoyo, Zulema. La voix n'a pas été malade, c'est la jambe qui a été malade. Donc me voici en chair et en os. Le roi des bis encore, toujours. Mais au début que Chana yo, Yaya Chana yo na ipsayo, na Paris on a pas trop bé tout na restaurant donc bazalaka wana Chana yo niveau zo kangajete. Mais ce que yo to grand moment que Yaya malade. Ezaki no ni yepsa no batutu bolanda biso. En fait, pour la chanson, on a eu vraiment le temps de bosser. Donc on a bossé massivement pour prouver le talent naturel ou élégant. Voilà quoi. Mais la maladie, pour moi, c'est le complexe d'infériorité. Ils se sont trompés l'adresse. Au lieu de combattre la voix, ils allaient combattre la jambe. Est-ce que Vadio Mambenga Zalana Makolo? Mais grand moyen Biambo Kanabiso. Voilà le lot papa chéri à Sali qui le colo yango na lati sapatu. Oh bah mon ati na se ba comprendre. J'en profite aussi de dire un merci à Alain Kembela, Jéritan Sia, donc tout le monde. Jéritan c'est un peu simoté, mais il y a personne ezaki malade en fait. Batouba tout le baka malade dans le colo, oui certes, mais batou oh ba Olanda biso ba yebité. Ezaki malade nini? Ouais, c'était le Mbasu oboka Mbasu. So bela ngote moyo comprendre ti alors ngam na beli on a moni ba mota motema na sala ba du cœur. Donc on a failli même me couper la jambe. Donc voilà quoi. Dieu n'a pas voulu toujours. Yaya, bon, Nzamba Zora le coup de moni, toye ou tala Yaya, to moni qui déjà Yaya comme on l'a tassapa tout pour les allergies peuvent plus grave que les cacous tout boy. Donc, mais merci na bande konios au soutenir Yaya. Merci na papa chéri pour aux autres kabisoté ban mombe toza toujours wana donc aux autres soutenir Yaya na biso donc merci na batutu, merci na Balin Kembela, merci na Jéritansia au news bosala donc ils ont biso vraiment na mutema quoi. Mais Yaya toko kenika na wana te tout kota na tala moi chana pour batu bayo kabiso namoni mère a échangé donc to kenata na chaka pour batu bayo kabiso ba sentir na ki voix zakara bataki na bango lokolo mais bataki voité.
anga na lelaki butu mobimba lokola bebo ya za malade pasi ya mototo ya libumu kobela na nga na bolingo lokola bebe calcule komi ya pédiatre ngai nakomi lokola George Koshi azolela Pokémon douleur esangani na émotion son éminence maître Kazi na likolo ya avion anga nayebaki te na bolingo nakokoma handicapé nandimaka te qu'un jour amour ekosimbisanga barbecue nakanaka te qu'un jour nakotombe victime d'amour engai oyo choisi c'est pas pareil na ntango oyo ya mawalita mebengaka loboko mais pourquoi yo bénir mariage ya loboko na ngai ye na litame esengwe boyanga lokola mayebale boya kozonga nsima choisi omesenisi nga na pasi lokola miso aveugle oyo emesana na molilie awa yozwi nga mbanziaka mundele soki olemi suni kobwaka ngai te peut-être nakwasume intérim ya cure-dent pepe tazi voilà quoi. Ah non, 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 non. Mais yo mouto lingo sa marambo yo. Ozomo te ko se tromper notre adresse pour rien. Ozomo na te ke talarara, mutu na biso, chaque voix ya boye, ngongo ya boye, lingo take kaka. En plus yo bité ke ya azana kata mabele, aza muta mabele. Moi mon mbele pe su ya solo. Yo to koyeba. Mais yep biso sko chance ko ezo voler ndeni clip, ko sa makam, makamnyoso, ils en étani en fait. En fait c'est pas pour longtemps. C'est la Colimo en direct par Alain Kembela, le big manager depuis Paris. En plus, la semaine où soit Evan Joland ou Kembela, l'air à quoi à Mabele. Son a coxi ma camouya forme, n'est aussi caméraman Moka outi Paris Wawa, parmi Bisso, et puis tout Bandasco tourner, voilà quoi. Même Eric Yannick Iwawa. Yannick Iwawa. Non, c'est la Mabele. Bana Mombele debout. Donc debout Mombele, toujours. J'en profite aussi de dire un grand merci à mon boss qui est Salvatore de la Patria, papa d'Aïda Souraya. Tu navigues 3 personnes na mai, maman bota kinga nanga na moi sinanga ye. Yekota kibiso mozindo na ebale, bate zindi na mai sauvetage kaka mibale. Sokina kanisi sanza libo ya zemi, mama nyesa zala kyole la malusambo pasi ya kobota ye. Binada mabazwaka maman bala mibalete. Kasi basina godjota na mille loko la roi Salomon. Roger Mel apprend digital. Voilà. Non, non, non. Ah, peut tous un handicap, il y a un handicap tout karaté hein. Et le robeti ils ont un nani. Ils appellent la Ils appellent la yo donc tout le côté kuna ba yibi to yom to yibi to yo zu idée côté na simana. Papa, yo go benga ngai tam Alfred. Mais ce nga na yeme Alfred. Il y a bilomi balé. Oyo ben Alfred. Mais nga la ke nangona ba 7e octave, 9e bémol, voilà quoi. Donc c'est pas pareil toujours, c'est pas pareil. Ils ont un nani, on nous répond depuis 11 ans, on a des concerts, on a des images, des concerts, des fikini, il y a de partout, des plans. Alors je vois mal que l'album a mis longtemps. Et vous avez plan haut, plan haut, plan haut. Non, 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 non. Toujours. Mais nga la yo ki ke eza côté kuna papa pesi réponse te yo pesi réponse. Oh papa, nga na expliquer au makambo depuis 11 ans. Et puis bah image est témoigné. Bon l'air ba lobaka na bino que regarde le monde semba soule. Ma bochaka pe tembe ba image pour voir. Donc vous comprenez que nzeto e bota ba moment mystique donc au kamwate. Nzeto yo ba yiba ko ba plein belé hein. Obi na tela conseil mo bona otota conseil mo héritier bo beta na héritier matière na podium bo beti cha moko bo beta na kibuisa pipa bo sali dio mo bo sali na kibuisa pipa mais aisha na j'en ai assez donc on va permettre ngate guitariste pe sangata ligne ya deta mana savourer ouais Alain Kembela linga minga yo ko wemba na songeli bino na pototi de Choma Samba Guilhem Marité Missouri Papi Alain Kembela, Evan Jolandou Kembela. Na oloba troze me na wemba na ngaka. Bolumbu ya mokomboso na kati ya Zambe salaka nango ne pas kete yeyi. Mokomboso akosa banyama zamba ki asalaka box na kake yango natikala tolo bolele. Julien nanga ye. Motaka ya maman
Malédiction ya bana kansi bénédiction ya papa. Yo mwana kanga miso membiaka za kotalela. Nzila velele. Nzila kinsiona. Nzila sepelas, nzila to fabrika kabana na butu. Ive munoki na lela yo. Olijo stare ya mwana munjana. Abolingo nangana papa Daïda. Pona bolingo nangana papa Soraya. Trésoro ya komeka suva komona mbiaka. Na kodyo peso kazaka sapato na cravate. Baby lengia bunia jamais bakabola Atato botama mapasa na obenga mbila. Soki mbila kokite na benga trésor na ngai. Anga baki mangana yanga bor. Bakangi ba ujana me babosana ba bébé. Zoga bilenge vanda ke baba bébé. Toujours c'est des choses. Non, ya donc maboko eza awa donc batu pena donc baza belé boyoki pena ndenge makambo eza awa batu baza bazo sepela donc ya vous ezali oyebi ke biso toza penda na sima nao bato belé oyo bayotala yo oyo batala ko na monde te bayebi ke ozo défendre penda clan mais sikoyo oyebisanga nano ozomona émission commence à mikolo na pesi ndeko nanga za na RTG wana émission commence à ngisa babatu wana yo ozomona ngonde ni image wana ekokota te yo pe déjà batant on a beta na pesi nanga comment il s'appelle encore le balèze là pendant qu'il est en à une messe mais comme il s'appelle encore comment il s'appelle comment Tony Coco. Ma fille Tiring na ça na héritier ou ta même. Na ça donc c'est cela pour moi bon. Voilà quoi. Non. Mais ozomona quand même bano ba osala wana bande ko na biso ba frère na biso ba osala wana. Yo ozomona ba ndeni évolution na bon ozomona ndeni. Non, parlez un peu de moi. Quand on dit restaurant, il y a restaurant et restaurant. Il y a aussi Maléwa. Ça fait part des restaurants, mais ce n'est pas du tout restaurant. Oh, voilà. Non, je comprends. Mais expliquez-moi sur Nzembo. Nzembo, on a biso otoyoki oyo ya choisi matata na PSP Mbote Ange Céleste. Olingako lobanini. Thème penezaki ni nakati en fait. En fait, Nami Tunaki pas choisi matata. 1 plus 1 à Bolingo égale 1. Est-ce qu'on a comme chiffre 2 ou 3? Parce que je ne me retrouve plus. N'a évité même matata une fois par mois. Nous avons choisi matata Ange Céleste. Un bouchon de... Français, on le voit plus souvent, on comprend personne le bani. Un bouchon rond... Esaïe Bovele na koma loko landeke. Alain Lalanduke mbela na koma loko la aluazora. Poya kolu kama sona senga kabina dama. Soki na zangi babenginga ifenea. Le bamia maberume. Luposo nanga ya nzoto basala nango mbunda. Minona nga ya monoko Roger Zimbuwe wolo. Misapi nanga ya maboko balata nango kam. Ozo comprendre. Azua kate azui. Tika lelo ye asepela. Eko takate eko tibitenya nzoto leli kruwe ketchenyo. Zoto nanga nzoto. Zoto binada mezanga tashe kaka nzoto. Nzoto nanga nzoto. Ya papa chérie la di oji ya mamoto. Ozo comprendre. Au Sénégal, il a dit ça. Ton avis. Écoutez bien mon petit morceau, car le bienfait n'a jamais été perdu. Moi, Zoulema, je prenais toujours le temps de composer. Alain, je regrettais. Quelqu'un chante mes idoles. Un bouchon rond ne ferme pas un trou carré. Ballon à Kinguba, Bakomio Bukama Sango. Sur les champs de bataille, nous d'attend notre réunion. Long soupiré, Mbiaka qui se presse. Lourde l'âme de la Dieu, mon ami très cher. Moi, je chanterai sur ça. Baïbanga Bavokaye, Babakanga Bankunga Yaya. Trésor Mankourou, Trésor Mankourou. Voilà quoi. Applaudissez là où vous êtes. Merci à Parigo. Voilà quoi. Merci. C'est un plaisir. Vraiment, ezaki émission mo ezalaki tonga to salon namba mpona to zo yaya mutu nyonso zo mona yaya opesa contact na yaya opesa numéro na yaya opesa Facebook soki azana ngo soki WhatsApp na yaya opesa numéro pona mutu nyonso o alingo sunga yaya pour ezalaki vraiment ezalaki matenga na cœur quoi donc na yaya ki mama Kester mais
et Zagi il fallait qu'on a na mabele quoi donc pour yaya ndin mikolo na Paris kangi album wana na bisao album na bino wana chant kangi za chant wana to le bapé vérité ouais donc il fallait quand même no kutana yaya mutunyo so alinga kutana anga contacter yaya ceux qui besoin ngaité parce que au moins numéro na lancé yaya on peut sa contact na yo ou bien on peut sa numéro ya mutunyo ça za pembe na quoi yaya na habité batu bakozo yo wapi. Vraiment, on a un numéro plus 243 82 39 53 720. Je répète, plus 243 code d'Amboka Yaouli Moucheni 82 39 53 720. Vous êtes directement Zulema. Anytime. Toujours. Déborah Boyipia, le goût de ça, donc Salima, News, Bozara toujours wana. Olivier Joestar, donc Zalara toujours branché, donc Yaya. C'est pas ça rabat tout vite fait donc toi qui nabiso quoi. Yves Mounoki, petit frère propre. Webisa Olistar qui est Ayo Kambiaka, petit frère ya Bayi Lokanto. Veut dire que Zala balabala mongo me ba numéro le pango nekeseni. Utanga ina ya wana mokili. Salaka na motema mpembe. Maboko likolo nakolela nzako mbasunganga oyo moko yo sunganga ye Zambe yo kansolo kolela nanga mwana ya mobola mawoyo solo bosunganga ngai mwana nanyo kwami na babwale ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana Ive Munoki Umengo sena revesa ulamuka wonse ya mpongi na pasi na kobelela oh pasi ngai loboko moko nanya kosunga ngageita salela kase batonga ina famia babola mawa mokolo na kozua yeye banite atan kalata un jour bourgeois bilele Julio Umengo loko ninye baye bozua boyoka nsango liwa ezalaka ndako ya bomengo walepe ezalaka na ndako ya bolingo kasi na wela te olijo bomengo atankala nakozua nakokoma lokola bango kudiantinu kuyoka yinwa toujours. Nana Mayamba, le mannequin de la presse, Déborah Boyika. Le goût de ça, toujours. Bokangelanga ye moto détourne nga sentiment moto ayibi misuni nanga ya nzoto moyena belela moyibi ezali te puisque naza na preuve te ye eloko bayibinga ezomonana te zala kaka na conscience akozongisa mama eteni ya molimo ya mwana moto yomema naza na makasi ya kobunda kosekwisa eza yo moto apasoli maki ya soso na moto abomi mwana soso nani asali lisumu na nga mpo nalinga yo ayaya moto asala motuka yenda créa mécanicien landu kembela senga merci na savo ya bula batima alukela yo bulonga bolingo elukelinga male nakomi kolengela bolingo lokola nalinga te alekembela nakomi mandia kosenga bolingo mobola kutu bien Ive Munoki usabotenga zadio negligenga o negligenga o revese mawa na ngai ayambaka nga na babizu affection d'Andresa Mizungu midi yango ekoki tango mondela liakanga pena lia repa na ngai ya bolingo oh. Azadio tala mote komi oboma na mbiaka bolingo ekomi otenga mangae soso alelaka ntongo
Mauvaise position dans la bolingo. Et ça, ça l'a eu ensuite. Alain Kembela. Talo bandi kokende. Est-ce que parfait n'a sili solo n'a comme il distrait. Vous n'êtes pas yo sali kokende. Ce qui va boire ici yo zongelanga. Ngaye. Chiquita. Mais pour te finir na yo bande ko nyonso. Ezalaki émission te ezalaki lo moto tout ça SOS pour na vie na biso donc mutu nyonso oyo alinga soutenir vie na biso azana na palais azana na bandi babulote donc numéro na ye azobandi numéro azobandi ko pesa numéro donc mutu nyonso alinga soutenir vie soko zwingaité soko zwingaité a pesa numéro na ye sikoyo mutu tout a contacter quoi donc personne qui a ce numéro par rapport à Batutu au Bakoki donc Batutu Bako soutenir Alain Kembela Bamasa tout Eric Tente Bamasa tout Bazarana Bisso donc Nana Boïka donc le mannequin de la presse Zalara toujours wana donc pour te finir la Bisso VP ce numéro Batutu au Bako contacter ou quoi. Ouais, mon numéro est là. Plus 243 82 39 53 720. Je répète, plus 243 82 39 53 720. Voilà quoi. Mais il y a un bouchon rond ne ferme pas un trou carré. Vas-y comprendre. Comment ça peut fermer un trou carré? Donc la vidéo, on a on fait ça là, mon affaire. Donc tu t'es trompé l'adresse. Mais qui est en retour à l'expéditeur pour que même pour que lèvre on a mené Kangamayo. Voilà quoi. Message est commis. Au monio, au goyeba. À suivre. Toujours. Kumbela, Mama Kumbela, Cheke Kumbela, Mokili, Kumbela, Cheke Kumbela, Kumbela Mokili, trésor de la presse, trésor ma cour. Kumbela, Mama Kumbela, Kumbela, Cheke Mokili.